Au moment où il a fait des calmes, au contraire, on est passé dans les pardon. Pourquoi? On va se battre. Il est moko. A fini à mobile nangati. Mais local la fini kaka mobile nanga. Gero ko za mulai. On a ko fini nanga étalé. On a ko ba kila bi qui à niveau na étalé. Nako tika te. Parce que nada ko na tsara makabo o ngala yebite ya. Jamais. Oh, dans un toujours quand tiens c'est. Tu vas continuer quand tu as fait tirer wapi maman. Maman na muni na de ya. Hein? Ah, ça raté dans le bi. Nange se koti na mbongo 300 eza wapi? Voilà. 300 € na tilelo. 10 jours passés. Kenga zo senga ngolelo. Nazo senga 300. 10 jours passés. Oh, c'est quoi ça récent? 10 jours passés maman Charlotte. Nazo koti ka comme maman Charlotte. Pour dans sa choité. Je suis vraiment dans sa choité mais parce qu'il faut dans le bas, il faut expliquer les cambriers ça. Maman Charlotte a benginga ye moko maman Charlotte a benginga maman Charlotte ba ensemble so ba ensemble alo so nga zo ko sile maka et puis maman Charlotte a beke ya ko sile maka muti maman Charlotte a benga a dit maman Olga est-ce que moi ça aussi na ni moko nga maman mais yo ni moko ni kasi na tinla je sais pas ça na tinla mbongo na tinla na compte moi ni so talika so beti me Olga et robima o tena so mona wo so senga bi ya pas de problème après il dit maman na so tinla ni moko na tilo sa ya ko mbongo tila sa ya ko ga maman bon il y a 100 €, bon il y a 300 €. Maman charge à émission maman Olga n'a déjà 200 € la contrat maman na mon a 200 € en ati à toi on a 200 € na mon ati ce que moi ça tinda na presse la na bien ce que moi ça ouais on se trouve comme ça 10 jours passés ça va kalaté il y a 10 jours la ce que moi ça tinda na presse maman a tinda presse que tinelo ni karashika vraiment ça on t'a pris ma karashika Natala bolina bobela yesu kidana frère comment on a karashika ça na molimo domination tu comprends donc il soit ici quand il a dominer mais ba ko dominer ba tout et tout donc il y a quoi apparaître c'est ça que moi ça karashika nazo ibisayo asa vraiment vrai karashika hier tu vois un jour on va penanga même nzambe na likolo ya aro et on s'allait pas moliter pour naïe objectif ya liboso ya mwana mwasi wana karashika aza na besoin distraction abomelanga libala et puis aza na besoin abomelanga mosala nazotele osala na émission na yo nazotele mango au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus topameli milimo ya bakarashika. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Sarato la télévision, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Media Télévision, bienvenue dans votre émission Le Code de bonne conduite. Le Code de bonne conduite, Yangoyo et Bandi, Mama Nangaye, Babilokoyo, Nalingaka Ngobo ete, Mama Nangale Kamba Macher, oh Jesus, oh Alléluia. Elle s'appelle Madame Olga KABEL0. Elle est en direct avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs. Le 4 vérité, il y a maman. Maman obazo benga karashika na yebite soki nani oba komi ko benga na kombo ya karashika c'est trop Olga KABEL0 parle avec son cœur. Olga KABEL0 sort de son silence. Ba vérité ona no boyoka te oyo ya somo. J'appelle tout le monde na bengi siko le chinois s'il vous plaît. Ba chinoise, ba chinois na bengi bino. Bo fanda ndenge ba fanda na kombi. Omoni ndenge bato ba fanda na kombi bo fandi. Tikana ça l'annonce s'il vous plaît. Ndenge bato bafanda na kombi, bofandi bongo na kombi. Bozu siko babenga ke mami bien momi. Bozu momi boche siko liboso. Mais ba epé ba o bazana makayabu, bozu makayabu pas pour attention. Koka koko sanate. Si vous avez déjà un médecin oyo alande la santé na bino, prenez le temps ya ko benga médecin wana azala libanda ya kombi. Na oignon se sengeli na ba outillage ni musala parce que ici j'ai l'impression que quelqu'un a coqué kokoya attention kokana mungu pour attention zala mais c'est ça que moi je venais de dire et puis bobo surtout le médecin et puis maman maman chacha j'ai beaucoup de réserve pour la maman mais facha kititi maman a kozanga te poso maman zangi ya mabe Bachaika bakoto na matoi pour te me fois yoka pour faire conseil
les choses vont mal. Et puis Soukanango, le cola beaucoup nyonso ba belge. Le cola beaucoup nyonso bana poto. Bosu mikanda. Il paraît mikanda zwami. Ba limbisaki liboso parce que mikanda ezalaki te. Mona moso za Motema. Là moi Olga Kabelo. Te Olga coup de chapeau na oya. Doti azeli na ye kaka. Ma sœur azwa mokanda. Préparez-vous. Vous qui insultez. Préparez-vous, machine Ezo Bandasiko. Toya Melabino, en direct, il y a Belgique, Madame Olga KABEL0 dans le souci toujours de vous informer. Mesdames et messieurs, toko compter na 1, 2, Tina 3, toko tche labino, Madame Olga KABEL0. Mais avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci à Bon Délivre que derrière la caméra, Ozo ko. Hey, yes, ouais. Oh, s'il vous plaît. Oh. Bah, job, maman chacha. Oh, Malembeko. Oh. Les audios tout doucement. Merci Bon Délivre, tu es derrière la caméra. Un grand merci à papa Jean-Pascal Leka. Merci beaucoup, un papa responsable qui s'occupe très bien de sa femme qui est Maman Bijoun Ketani. Ouh, Maman Bijoun Ketani. Kokwabana. Merci beaucoup Maman Bijoun Ketani. Un grand merci à Maman Zozo, la femme de Papa Noé Mavaka Lanzinga, parce que Papa Noé a soin ya moi si na bien. Ndenge Papa Nabiso a soin ya Maman Olga KABEL0 très bien. Un grand merci aussi à Papa Diego Milito, parce que t'as là. Abano Foutelanda kwa 150. Azala soki na 45 kilos. Lelo kilo mati abano kangasuki ya maboko lelo akoma gocha plante. Merci beaucoup à Papa Diego, parce que c'est comme ça. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et aussi le bonheur wana soko zu yango ya mwasi. Si tu ne sais pas gérer ça, maman Yvette Mbangu et Kenaka Mbangu ke musika. Voilà, un grand merci à vous les meilleurs abonnés du monde. Je vous aime tant. Président Bébé, Maman Nathalie. Bochape kiti bino siko bokoza na bino lokola batu moko bozota lokola ndako ezozika siko na kata ndako ezana bomengo TK 09 Sarah Kianza SK tata mwasi bana. Je vous salue. Elle s'appelle Eliane Kazimoto depuis les États-Unis d'Amérique. Un grand merci aussi à Blandine Tatala. Merci beaucoup. Siko Siara ba ki wana ngasiko ba bonné nango moni bango te. Na banaki na lobby na banaki na ba meilleurs abonnés du monde. Ceux qui n'insultent pas. Nazo ya nana félicité maman. O ezo ande émission place bato bazo nga na psi bato bazo bakoka. Yo kanti doit au Lexango Bosana Leka. Un grand merci à toi Siara Lumba. Le meilleur abonné du monde, je vous aime tant. Angelos, maman Nathalie, Nana Moussibou, président Bébé, je vous aime tant. Boza tellement ébélé des fois comme na bino et qui makangai na linga bino mingi mama makia la kumba na linga bino mingi. Elle s'appelle Siara Lumba depuis quelque part, je vous salue. Jimagique Adassa, merci beaucoup parce que Ozozong ça bassine de moi si taille pena Ozozonga bien. Merci beaucoup Jimagique Adassa. Jimagique j'allais dire Adassa. Un grand merci aussi à Madjabou Gospel Not Jabou, deuxième édition bientôt is back. J'ai bien prononcé. Thank you very much. Yeah. Yes. So like. Yes. I like it. I like it for Majabu Gospel. I good. Yes, by mommy. My daddy, Papa Roy Bondo is my mommy. Mariam Bondo. Yes, I call you. I tatapo. I reign for deuxième edition. Two edition. Yeah. Deuxième two edition. Yeah. Why Majabu Gospel is come. Merci. Is come back. Merci beaucoup. Azir, je vous salue. Un grand merci à vous. Un grand merci à la Fondation Saratola. Merci beaucoup. Merci parce que Fondation Saratola nous accompagne partout. Bisika Tokendaka. Grâce aussi à Fondation Saratola, Tokomi Pena quand se déplacer na moyen de transport na bango. Merci vraiment à la Fondation Saratola. Un grand merci aussi à groupe SPL Sanana Takaza. Ici pour comme Pena Papa Lupango, Maman Lupango, on a pris un mokié. Bon un mokié aux 20/20. So bengi kana I evening Mams Lupangs. Mams Lupangs. Yeah. By city is Nana Takaza et Sepelisa. Yes.
You, I acheted, I devening Mams Lupangs. Yes. Yeah. You calling Sarah. I calling. Is you. You calling. You calling. I'm calling. Is my number phone. Yeah. Yeah. Voilà, merci beaucoup. C'est comme ça. Nous commençons maintenant notre émission. Mais avant de commencer, je veux vous présenter Sarah Tola. Mbote tadi ngalapa. Mbote na bandeko nyonso tu bakolanda biso de partout dans le monde. Babonné à tadi ngalapa télévision et Top Média télévision. Babonné à Sarah Tola télévision, ba meilleur fan du monde. Na ba fan anonyme. Ba fan à respect au balingara biso, ba commentarate ba bengara te to lingi bino mingi. OK. Makambo eza. Et maman chacha plaira. Oh là, on ngebe, alléluia. OK. Tant ba defsana ba mbongo. Mi Sarah. I not ya. I need la. Oso comprendre anglais? Yeah. Nazalaka te. You is beauty. Yeah. Is beautiful, hein? Yeah. Yeah. Donc me no, I is not la. Is money. Me, I call Olga Mokondi. I give me money. No, I give me the voice. Yes. Me, I pass it is emission. Yes. Merci, voilà. Nous allons compter jusqu'à 3 et puis elle va passer en direct. Elle s'appelle Olga KABEL0 à Cœur ouvert. Oh, toutes les 4 Jesus. vérités. Aloba qui a fani pe kimia trop, ba finge pe trop. Mais aujourd'hui, azoloba. Sarah, est-ce que nous pouvons tokenena nous na moi comptage wana ndenge ka lokola ka tozo matsa Papa Diego na Bercy, hein? Netika to matsa Papa Diego na Bercy. Tia musapi au fond la côte pour ngana zwa nini bien. Maman s'il vous plaît. Mais au fond la kango na lisapi na yo maman. T'as dit na ticket émission. Oh, Sarah, s'il vous plaît. Beaucoup de gens attendent ça, s'il vous plaît. T'as dit. Bon, l'on est là à côté. Batara intro en sus. Tchaka lisapi, l'on là ni code. Sarah. Te nengolo baki di boss. Tcha musapi. Oh, tchaka musapi. Na liduso pour code longo. Voilà, c'est comme ça. Mais derrière la caméra, tout le monde base au sekanga. Nasaline. Merci, voilà. Tozo tché la bino. Ça, on peut pas toucher à ça. On va jamais toucher à maman. Parce que ça, c'est maman. Merci beaucoup. Elle s'appelle Olga KABEL0 à Cœur ouvert. Boluka Kiye. Les lopena lobby azo répondre les Chinois na maman Karashika. Je sais pas qui s'appelle maman Karashika. Vous allez découvrir ça ensemble. Merci. Play. Bon délivre. Allô? La prêtresse. Oui, ma chérie. Bien, ya Olga. Boni open. Ça va par la grâce de Dieu. Je ne sais pas si ça va. Mais ça va. Mali bandi na émission trop. Est-ce que na émission tangawizi na citron kuna bwana facilité non? Oui, na somme la tangawizi citron na miel. Voilà, et fongolo rapidement et puis tikalango. Donc so salika traitement no landela nga ku kisitenga angine grippe na suka kana tangawizi na citron. Oui, yango pa na sala no vraiment pas qui ça vendele simbarate. Ya Olga na lingaki na sala émission moko pona yo. Pona za na plateau maintenant na bandité. Alors na analyse na nga to ça na papa t'a dit to linga ito zo intervention na ta pour 3 minutes pour accompagner analyse na biso nde to ça l'émission pour na. Oui, là il faut naza vraiment normal ya ma chérie. Normalement il y a des émissions té. Oui, combien de youtubeurs zo benganga na linga té. Mais pour le respect nanga. Moi non d'aibisa kaka onza na ina ba oni bisa Carine. Moi ba mettre sur ça en internet. Nga finga nonga un jour ko finga nga mais ko sima mbana ngati. Ko toucher mbana ngati ba papa agenda ya kaboyi. So appelle bonjour à Matralikolo. On va ça là bon pourquoi pour nous garder l'émission, pour nous garder respect. Un autre jour, à fois c'est ça qui va y a vendu bozo seka et ça la maté. Ça pour ça tout garder respect wana. Voilà. Respecter na
après dans le respect. Nga makambo le internet pour d'ailleurs na ndimara la croire qu'un jour on peut changer. Mais condition ça quand on se ça pour se vendre. Yaya ko toucher on va ngate ba ngate. Lokola yebinga très bien. Nde omoni ake abandila na ubali ngate ba confax ba biloko wana salite wana on va ça de l'autre côté bana ba pauvre moko boye ba ofia non yaya ba tout ça ba pesa conseil on doit colomate ça différente ma chérie ça différente mais moi ça l'obité non défendre mon bal nanga c'est ça. Alléluia. Jesus. Tu oses. Écoutez bien. Loba na lingala. C'est l'anglais, beaucoup de personnes bakoyo kate. Loba na lingala. Loba pe na lingala. Écoutez bien. Na keno na bata anglais po ba mona kinga na côte na solade na YouTube. Merci beaucoup. I translate my emission to YouTube. My baby, I write English. I speak English. Stop. Ona lobaite. Soko zui audio nanga. Na Olga KABEL0 po bino bosaka banaliza bato boyebite nga na saka banaliza bato na yebi seke so na lekisi voice neto na lekisi te seke na soleil ne bote na soleil na ye bato tout osaka banaliza so moni to vandi seke to benga ki avant to lekisa alors bino bato bolokotaka ba matière balabala n'osez pas ya ko lekisa audio copyright autorisé na anglais na ndako ekomaki lobaka. Donc à cause de la traduction ya mbangu parce que YouTube so commis en français dans anglais va répondre non ba anglais et puis ba benga ti appelle et puis que WhatsApp Facebook pas benga ka oui ba benga ti ba soli na anglais ba se comprendre a expliquer ba ngone vidéo eza ya biso ndenge to salela ki ba matériel na biso et tout ya YouTube so otanga a été à changer na moni bautu ko baksa le 12 septembre bautu baksa ba mesure de sécurité nata jour ke bana copyright merci beaucoup. You touch my phone. You touching is my phone. This for my micro. Yes. I not micro for feel, no. But my micro is no beauty. It's not beautiful. Yeah. Yes. Yeah. Donc I print your voice. Yeah, my voice for is me. For ear. Ear. For phone. Yeah. Oh yeah. Thank you. So much. Yeah. No like this. Pitié. Azana ngote. Donnez na même pour un supermarché. Maman Olga KABEL0 traînait notre sœur pour la mener au supermarché, une façon d'ajouter quelque chose na panier babé en panier ni. Ils peuvent vivre à peine na chinois donc azala nzala anelo ote na ba congélateur aol senga mama Olga so mele biloko olia mais aol bise ba chinois ba ba opesa na fin du mois iye o mabono betula o ndeni sara babiloko ermo ozo bimsaka wana nazo comprendre ngo bien te sara nazo bimaka somo ma mwana etula be mwana oyo bono te be mwana bono nde etula mwana nde bono oh. Donc c'est pas moi on se bat biloko maman on kabela yi c'est quand on va là on qui me pour 150 €.
0. Maman na yemoko aleka na mise pas bibi. Ba poser une question. Est-ce que maman ou maman Charlotte ozaka na nyama ka kabele bibi na tuna question ana. Pour la première fois dans maman Charlotte de l'émission. Maman Charlotte albani. Moi, je dis, oui, tout ça, il y a 1000 euros. Quand tu as tout ça, pour te payer ça, 1000 euros. Comment expliquer ça? Attends, tu vas te rendre ça, comment expliquer maman, il y a beaucoup à bontailler, maman à bontailler, à l'écran d'émission de banquier, parce qu'il y a 1000 euros. Mais parce que tu m'as payé ma caméra, tu sais, 0 le barana. Est-ce que c'est vraiment normal? Nous, tout le coup, on a Olga. Dans le côté, ça n'a pas ce papier. Avec des Kini, avec même pas qui va se et finir ça. Mais tu comprends, on est ça, la Kini, voilà. Il y a que la langue. Il y a parce que je comme si na Olga, na ebikinte, azaba mbokate, na Olga, moi la Kini tout. Ça na zamungala munyanga. Kangole siwana, exactement que kola na mola. Au contraire, papa na sa donc bakomi na niveau ti ya kofinga ndeko na biso ya mwasi azalaka congolaise te kotouche mobali na papa achenda ayaka boye so apesi bonjour à matara likolo oyebi asalaka bongo pourquoi mpona kogarder relation mpona kogarder respect en aucun jour atika kosekisaki aye boye oye boye ye avandi bozoseka esalama te naza na mposa togarder respect wana respecte nga mpona ozosilo respect nga makambo alobaka internet mpona yo nga nandimaka na croyaka qu'un jour okoki kochange mais condition ezaka moko soza na mposa tovanda yaya kotouche mobali na nga te bana na nga te lokola ayebi nga très bien nde omoni ake abandi na mobali na nga atini baconfax biloko wana salite wana o baza na eloko te bana bapauvre moko boye baya kofinga mobali non yaya bato siko bazopesanga conseil oza koloba te aza na niveau no te ma chérie aza na niveau na te mais siko ngaso alobi te nana odefendre mobali na nga c'est ça ezalaka te po siko nyosika koloba te koleka na émission te kosala boye te mais bango baokontinue kofinga ngai olga nafutaka lokola baba ezobima lokola ngai olga na bana kai mutu nafuta oyo naliesa Carine ti mokili ekokufa nga olga aotika kolesanga te ti mokili ekokufa akotika kofuta nga te me nga naliesa ye kolesa elakisi na baosabile biloko ya kolia masheri tozokende supermarché nga olga na bimisi mbongo nasobe biloko akolia eza te koasa nango te chino bakopesa na fete bakopesa na fete de moi nga otika moninga bongo te na pasi mai te eloko te donc supermarché tokosuka biloko mbongo na bakokabela ye sikoaona nga oga meke kime mpona 150 euros na moma oyo mama na ye moko aleka na emise pa bibi baposa ye question est-ce que mama Charlotte bozaka na nyama oga kabele bibi na tuna ye question wana pour la première fois dans mama Charlotte de la émission mama Charlotte albani moi je dis oui tout ça il y a 1000 euros quand tu as tout cahier pour te payer ça 1000 euros comment expliquer ça attends tu vas te rendre ça comment expliquer maman na ye beaucoup à bontailler maman à bontailler à l'écran d'émission de banquier parce que il y a 1000 euros mais parce que il m'a payé ma caméra so ba 0 le barana est-ce que c'est vraiment normal mutu lokola nga olga na kotesa na pas ça papier avec des Kini avec même pas qui va zoka et finir ça ba mutu ko nga olga ça na Kini wana yoka sala nango na olga ba Kindoki o Kindoki te nzambe na bomo parce que je me comme si nga olga na ebikinte azaba mbokate nga olga mwana Kenya tu sala na zamungala munyanga kangolezi wana exactement to kola na ngola au contraire papa na sa commerçant à l'époque le commerce ba osimba nde to kutaka ngola siko na ngola à l'époque ko lo batiki za congolais sino ba ukata bino mikemi ki ba kokota bino ba mabandi ndeske to lo ba kaka ke to za ba ngolais mais na organiza munyanga mungala mimi ndenge azala nzunzu ba ona tika za mungala na za munyanga mungala ekolo na ngai ya frère sara la sebisa yo na za ngoleza tamu ke ko te ata 5% tenga olga au contraire et puis ça tina ko wela ekolo te na ola Motema na Congo Kinshasa to kocha mona za na âge 5 ans na 6 classe lokola tanga na portugais c'est normal na ba français correctement ça to
ya moni kende kotanga même makambo na komaka wana mutu akokoma makambo bongo azaka mutu atanga oalekela ba ekole ya koma makambo nga akomaka sima okoka akoma makambo nga oyo nakomaka soki aokoka français po bana na bango basalite bana na ayebi yano akumikumisaka ataka na poto nayebi koloba français baloba te bazoba estce otu bobima bayaka français na ataka na poto ya Hollande awa na Belgique naza na côté flamande naza na côté flamande mama alobaka normalement nazoba lingala boye nga olga parce que nga naza na facilité ya langue tala déjà ndenge na s'exprimaka na français oyebi pourquoi kaka nde natangaka ba tv mais navanda na france te navanda na Belgique côté na Wallonie te nga navanda na côté flamande donc nauta Hollande eza néerlandais eza français te naye Belgique naye ovanda na côté flamande baso bazoba bayeba ta eloko te bazoya kokitisa moto loko aza ya Pasi n'importe quoi aza kokitisa moto il faut quand même tokala moto yango oyebi siko tebaki atiani na motu ayebi kenga oyo arespectaka kobanda na makasi ayebi kenga oyo na koleka te na koloba yaomonelaka na mesa koloba ke bato nyonso baza bambwana ye bato nyonso babangaka ye bato nyonso babangaka nga oyo yakobange en aucun jour nakobanga moto oyo nga bafuta te yaya koma eseki motu mbanga bakofuta motu oyo nga bakolesa eke banga esusu ete omonango na mokili oyo omonango deja atakutongo nana eloko moko teke eloko moko boye tofaka cachette ngana ye tofaka kope moko boye eloko moko eloko te ndembo alika latisanga mama ngana bala vierge nabala nayebi mobali moko eza mpona grossedie naza contre bato oyo baboma babala te obie badivorsa te parce que nga mo mama nanga divorsa ocomprendre contre bato oyo badivorsa te mais nga nzambe asalanga ngolu eloko babengaki ndumba babengi kindumba nayebi yango te yaya koko na facebook na nga nabombaka mobali na nga te nga nabombaka mobali na nga te mama azala nani aza mobali oyo afutelaka nga ndako aza mobali oyo alongolanga soni oyo ke abalanga na église na famille na commune atikala nyonga famille te soa Carine aleki nga na monoko te jetenje aleki nga na monoko te ma olga sikoyo bozowela nini yango problème ete esilaka problème ete esilaka bowela nini problème c'est la fille moko botakela koleka intervention epa pingila ocomprendre fille wana aleki intervention akelobaki déjà tala olga yo loko message ke bato nyonso babisaka na yo basilaka mais tala élévation ya olga tala lelo intervention mwana mwasi wana mwana mwasi wana afingaki te mwana mwasi wana ayebisaki ke yo oleka koetufe bato mais pa olga oaéchoué eloko na biso biso yango mwana mwasi wana kelako na baintervention bango basilika kaka bonaki bongo lokola bango bonaki na ouverture ya salon de coiffure na boutique awa na utefaa na Belgique lokola monaki totiaki eka te mama eloko te de problème na ya monene parce que nabengisaki ye te et deuxièmement nazaki baperiki nanga nyonso natiaki yango bakombo na surnomaki yango napesaki basila banani bato nyonso basalaka pipe ewolo natiaki kaka kombo ya Carine te problème amonene yango wana eloko nini yango esilaka te amoni mpe kena ndango nyonso afingifinginga mokolo nini yango nga oyo naya kofinga ye ubeyati fofini kesara ozaka mayele mama siokoyolima azali na posa ya kofinga Carine mpe mama Charlotte nanga asala yango na momani na moma wana oyo banda ekoatake yo exactement comment expliquer nga nauti osala makambo na nga important très important boye alinga oga naketinda epuis moto yango noke etinda yaya moto yango aza na page facebook te aza na youtube te réellement azali na mposa otinda moto afinga bato bafinga bango mais fo baluka moto oyo aza na youtube oyo ayebi koloba comment expliquer donc eluka motu oyo aza na page facebook te aza mpe na youtube te estce eza bati na niveau wana mama ye ayebi youtube ndenge etambolaka bato nyonso azala kosala intervention wana ndanga munatinaka bango yo te eza normali te foto yekola te korespecte bato koma esike bato nyonso kaka olingi komonela bato nyonso kaka anga potanda busoba makambo na ye nyonso ya mabe alalati yango nga boyiko
ça te que non mais n'abord que dans un YouTube et le côté n'a pas commerçant et puis dans la page dans la conseil à ma belle. So na mona na kitatia ba niveau bongo ya moni na premier tour na mi kitsaki na longola ki olga na longola ba ni na nyoso na tala ki mbongo na ngate mapel na mwa so le katike avec ko baksa ya eloka sugale ka visibilité na internet mais moi so akutala ba boutique akutala na depuis na so terminé en 2004 ça na tambula la voiture à kalatenga olga na yebi ngi voiture à kaleza raté akuta la voiture à 6 d'attendre la voiture ma Jeep s'il vous plaît n'attends la voiture normale kaka ma Jeep aya vidéo ezana ya na so koma na to kobela histoire ba changer en côté vidéo lisola clip yango na olinga na tuna lisola clip to moni mbonga clip yango ekenda wapi ya boka yebi na c'est la réponse là parce que le but est star on comprend ko sama ka nga futa ba jeune garçon mambo bon wa clip ekenda wapi na après sa réponse c'est il faut on peut sa réponse on comprend donc c'est parce que on va ni rendre ça dans les faits et ça va presse na organisation somba ti na niveau là que na monter le roi na la prévité na la somba ti ya manière de pesanga ça très intelligente ya konkumisa que ça bongo presse moi na la yewana auto c'est ça université secondaire université. Félicitations maman pour la scolarité. Félicitations. C'est pas donné à toutes les femmes. Oh. Non. Et ça, nous. Mais alors qu'on a permettre que ça ne la ya na olingate. En tout cas, on a préféré un bon mandat à Katanga Mike. Maintenant, on a au moins de la naté. Jamais. Nous sommes tout sauf ça. Tout, on a justice, rendez-vous justice. Il faut. Ça va tika. Là, ça va pas faire. Zana ba reserve. Discipline na mi pesa na loba que na ko na ba be na yete ya mo na ena o nyoso o tira jamais ko ka mutu mo ka loba ke o ga loba ke loko bo pesa ye parce que mi pesa ba discipline na ba ke moi so loba to kabali boy atika la kuna uta ko mona o félicitaka dernièrement ane loko mo asala kana mona ko félicitaka on a eu que c'est malamu na ba o sepela ngo parce que c'était ma sœur et puis na ba o linga na bo solo et ça na ba o linga e pour na internet pas ça qui na internet na ba o linga e pesa na ba o croire que Carine et gens vont changer na o da ba croire na ngo o comprendre na ba o croire na ngo pour jambe kanda changer non kaka ye muta changer raté ngana ye justice il faut qu'on la sanga place ni na ngo o ga sa kinduma la vie on la sanga pour nous joba donc on y a ça là ya mutu ko on la sanga ngo ni na we si la raté na mokiyo na ye na se ni pardon na te ni gloire ni o sa mokili ni na ngo ka si la raté ya uzaba $1000 wana est-ce que c'est songi déjà za kimbongwa nini $1000, €1000 ça va mbongo ya garantie. Ça va enregistrer ngatia kuna pana yo. Ya kobanga no te koleka bien. Kozala no kutu pio kote wana. Na koleka te mais enregistrer ndenge na zolo. D'accord, ya na zo enregistrer loba. $1000 ezaka mbongo nini? $1000 ça €1000 ezaka mbongo ya garantie. Après azala na problème ya mbongo ya garantie. Pour ya mo de loko tout ça la Pasi. Nde baloba que mo pe mutema malamu seneki ezala mabe na zo tia nzambe témoin loba ke nzambe oto semble la nzambe lokuta loba ke nga organiser ko kosela e makambo ya baluka à l'époque bazaka bena papa Kofi na ebisiye tanga benga nga ebisiye Carine yo oza déjà na nyongo nanga on va au foot à thé et puis na yebisaka le komoko un jour si on a problème ko lukangate parce que na yebisaka yo déjà et nga za rabongo donc na yebisa yo tsoko neti ba sekia menga na bosa makambo te yo na devisa yo mbongo okomo binisa nga donc c'est comme si on respectera bato te lokolo sala ka eloko wana na yebisaka yo déjà en tout cas za mbongo opesa yo te
Baké, on les cas 2 jours. 2 jours après, a petit là son message. Maman n'a un bon côté, c'est comme ça, maman Charlotte a eu qu'on intervenir. Dès que maman Charlotte a défendu, c'était pas maman Charlotte à Batou. Maman Charlotte a eu qu'on défend un bon côté. Maman a défendu un bon poisson. Et ça, maman Charlotte, mais ça qui me bon pour naï. Utiliser qui voit à maman pour y déjà sumba langanda. Pour déjà pour y aller bikenga, na ba nke ça qui mbongo naï. Pour y bikenga na yo klara maman makazi. Vous comprenez? Na makabu nyonso to te ba sala. C'est un problème. Ce n'est toujours ba tina maman Charlotte. Pour y bikenga yo klara maman Charlotte. Pour maman Charlotte ça maman. Asa maman le quoi ba maman nyonso faut respect. Vous comprenez? Et puis na linga maman Charlotte makazi. Le quoi maman. Vous comprenez? Donc aye ba siko eloko wana. Ndesiko atidara maman Charlotte abenganga pour asolananga. Maman Charlotte aye bisa maman Olga. Nabi maman. Mingi azala papa Kofi. Azala ba musicien ba tenu sa boka wana minene. Ba kopé $1000 te. Mais pourquoi à quel mbongo et pas d'abord pourquoi bien besoin kanga malanga. Ngati na loba ke nazala mbongo te. Na yebi se maman la nuit porte conseil. Tikala la na réfléchir. Il y a des que on va senga directement la pesa. Sur réellement nga orga na kala zoba na bango. Il fallait na pesa mbongo na bango. Vous comprenez? Il fallait tango yemo ka senga mbongo. Il fallait na pesa mbongo. So na pesa mbongo te pour na zoba niti. To vandi. Tu te vandi de les cap même 24 ko kala kututé. Maman Charlotte ozonga susu mwana nga tikango na responsabilité nanga ozolanda et nga na yo porter garant c'est problème Carine soit beaucoup futa nga na futa nyongwana na mama problème ezati ke nazo linga opesa ti problème ezali ça que Carine a futa ra nyongote maman siko toza na biso bien omoni mbongo eza satan soki alobi napesa suka donc aolinga ofuta te parce que oyebaka eza olga aofuta ne te mama ayebisanga eza problème te mama pesanga confiance pesa biso mbongo wana totikali kaka na 2 jours soki apesi garantie wana te eopesaka pas standard akilaka pa magie qui na salon et tout et ça peut bien na iko yoka mawa vous comprenez et puis na moni maman a supplié kinga na bité asa maman le quoi ça Maman Charlotte a isanga na zambongo wana kepesa nga boko. Sipe nini yango ezwa kanga na mutu Sipe nini maman Nzambe za Nzambe parce que normalement ça qui prévient que pesa bango boina maboko. Kaka bona vanda na kaboya. Et puis na maman Charlotte na ba otile ba message te. Maman Charlotte na ba obenga mutu ba otile na message za Carine. Pour maman Charlotte na Carine mutu autre ba et nous Carine, vous comprenez? Ne pas toi quand Kinga va pire Carine c'est non. Carine c'était ma sœur et mon autre on est minga maman je peux maman je te partager ma kamanza nga ma kamanza mimi. Tu vas partager ma kamanza le ba ensemble. Na yebi teni ne zwa kanga do lelo na yo comprendre que c'était l'esprit de Dieu même. Parce que na vanda na kaboye na place na benga mama te na iko type de la message na sana message wana yala yebi c'est que na ba 13 na komeli mama ngai mama na otela yo mbongo mais à condition que bonjour c'est la mbongo na date boy na komela ina date parce que on voyage maman il répond ok na place que pesa ba mbongo na maboko no ya na vanda boy na yo benga yeli susu mama Charlotte na mama c'est moi ça o pesa nga numéro compte wala bité mais pesa ye kala saka pembe no wana na bité mama na sa tante pesa nga numéro compte ya na yo ça virement bancaire parce que ça va virement bancaire bazaka qui peut capable ya ko ça que ba défendre mbongo te parce que prévenir ça te comprendre ma belle wana ça Nzambe les longs a confirmé que c'était Dieu Nzambe nde muta permettre ki mbongo ana pesa bango na maboko te to vandi et koleka mikolo mais ce l'équipe ba moi na bibandeko mbongo ezozonga kaka te na yo benga mama Charlotte pour yo mutaka porter garantie parce que là na ko senga sous Carine c'est normal pour nga na pesa ngo na responsabilité ya mama Charlotte c'est parce que na ozongela mama na ozongela nani il faut que tu la mutu oya porter ki garantie c'est tout à fait normal
na yo benga mama Charlotte ngai mama mikole leki ta on a délai na pesa kibino eleki mama omoni mbongo okaba oya okabeleza okabela ya odefisa peza ya odefisa ya musala omoni bino peut-être bozo mona ke 1000 euros eza mingi te oui 1000 euros eza mingi te na kotikela bino pe mais eza mbongo na musala lokola eza ka mbongo na musala il faut penza bozongisa boko tikala na kote na kabela bino il y a pas de problème mais wana il faut bozongisa mutu Maman Charlotte, vraiment, ça fait bisaye, quand on a pas problème, maman, en tout cas, sur la Carine. Parce que, c'est un bon là. Tovandi, et les cas, 1 an et quelques mois. Papa, c'est un bon côté. Maman, je comme ça qui va avoir star. Yes, star mobimba. Comment expliquer à ce qui est incapable? Il y a besoin de 1000 euros. Et puis, star a défaraté ma belle. Ouais. Vrai star. A défaraté. On comprend? Parce que là, on a vraiment vrai commerçant. Et puis, commerçant, il y a les notes, il y a Tongo, il y a Bamboula, na Bamboula. Ok, ça m'a comme amené, ça fantastique. Pour Bango, ça rassure, vous savez, de la bonne vérité, comme il fanta. On comprend? Ouais, ça fantastique, ça bon. Ça bon, maman. Tout le col là. So boyo ke jour que au cas que des femmes mutu boyo là boyo le pas que non ne boyo ko n'importe quoi parce que comment expliquer dans niveau dans la que des femmes il y a que c'est pareil il y a comme ça à star comment star mobimba des femmes mutu et non seulement ça on est incapable aussi à consommer c'est la mutu en bon parce que incapable tovandi ngabiti et ba chinois ngabiti ba chinois et ba chinoise parce que chinois on va le bazana mbongo bazana boy mais maman yebisa ye asala direct asenga batu mbongo par exemple c'est la mbongo ngolo yo yebindenga azalaka etu makambo na tolo balko ya na zo tia nzambe te mosonga olga na zo bakisa ta na place ya b ya nzamba pini nga apini bana nanga soki nga olga na zo ko c'est la moi c'est la intérêt olga oza non intérêt te tovandi oyebi pas futa mbongo wana oyebi pas pesa avance eza teke bafuta nyonso oyebi c'était quoi à l'écart de Michel Papi Maman Charlotte pour la première fois l'écart d'émission et Michel comment dit nango presque na suka ya c'est bénigné baluka ba commenter ba question et puis tout à fait parce que bato ba commenter on comprend bato ba commenter bon 1000 euros ya olga le blanc te nde bibi sikoyo amona question oyo bao se répéter tout le temps nde atunaki Maman Charlotte est-ce que ozaka vraiment na nyongo ya olga KABEL0 nde konanga so makambo nazokosa nazokota recherche ka sikoyo mama nazokota nalukaka parti wana Maman Charlotte aye kondima ke oui nazala nyongo na ye ya 1000 euros kutu na lukaka ye mais nazwaka ye te wana nde Maman Charlotte mpe akosaki mwa moke parce que Maman Charlotte alobaki ke alukaka nga azwaka nga te pourtant nga natindaka Maman Charlotte balettre mibale recommandé parce que ntango baobenga ye numéro ya telefone baoleka te ya Maman Charlotte après nabenga même majaki aza wana nakokosele makambo te nabenga majaki atuna majaki mais sikoyo osala ndeni azobenga Maman Charlotte mpona mbongo nanga nazozwa ye te majaki ayebisanga te numéro eza na baproblème etu na oluka kaka solution obe na otuna bato mosusu navandi namoni ke nani pa majaki nazwaka solution te mpo azongelaka nga susu te apesanga mpe su réponse te bon nga moso na mayele nanga tant que mwana poto mama nga asali plus de 25 ans na poto nga ota donc mwana nga liboso aza na 21 ans donc elati ke naza mwana poto tant que mwana poto naye oloba non nakenda ngo na ndenge logique lokola eza boye c'est mieux natindela ye lettre recommandé naye otinde 2 lettres recommandées parce que recommandé il faut mona faut signer comprendre faut signer donc il faut mona faut zwango mpo il faut signer natindeli nakomaki oyo nakomaki na kati ye moko eyebika ye makambo nakomaki na kati parce que baozwa ye lisusu te soki fana sala ndenge falaka natindeli lettre recommandé tovandi malgré lettre recommandée natika ozwa nini na para Maman Charlotte tovandi mpo aya kofuta mbongo ntango ye moko mama po bango bakoma kokosa makambo kenga oyo moto amema makambo ya 1000 euros na réseaux sociaux eza lokuta mpo bato bayeba makambo ya 1000 euros yango
place ye Carine akenda kotongelanga place na otonganga mwasi wana enregistraka ye mwasi wana po ye fa Abimisi la rango na sansi alobaka ke olga kabel na monela ye aza boyi nanga tala kutu na defa ye 1000 euros mais azaka na courage ya kosenga nga mbongo wana te po abangaka nga eza maloba ya mwana mwasi wana wi omoni Abimisi lango bongo mwana mwasi wana enregistraka nde mwana mwasi wana atina mama kongo natangi kombo na ye aza wana akufa te nde mwana mwasi atinaka mama kongo e mutu ayaki na makambo ya 1000 euros na réseaux sociaux c'était mama kongo ayoka wana enregistrement wana ozolondanga bien parce que nga aza atina te tala déjà na mobali na nga ayebaka te ke nga olga na defisaka ye mbongo sikoyo balona ndenge nyeke ebetela solo. Très professionnel, ma chérie. Très professionnel. Et Carine a eu bien. Tu vas aller dans mon laïe. Tu vas aller 2 ans et 2 mois. Elle est très professionnel. Donc, ça, par exemple, tout ça, il m'a dit, et ça, tu as repris ça, on a ça, la table, on a dit. Et les qui, la maman, Charlotte, le bar, déjà, on a mbongo. Quand on l'a dit direct, on a eu au moins que maman, Charlotte, a lobby que, à Lukaranga, à Zorangate. Non, maman, il y a tourné au Sani. So, par exemple, moi, je suis à lobby que, à Lukarayo, à Zorangate, mais ça, un bon, on a eu. Ça a tourné au Sani. Non, Lukae. Voilà. Et là, on a ça là quand on a. Dès qu'on a moins que ah bon, et ça bon mot. Dans ces cas, il faut la salle effort. Na maman. Omoni. À ma grande surprise, le déclare-t-il même numéro quand on a béni là, il va avoir les catés. Non, mais quand numéro est collé. Oh, na quand moi, moi j'ai quelqu'un qui maman j'ai fait changer numéro, mais ça a même numéro. Et ça problème était. Na absolument maman n'a dit direct na yo, au lobby qui osa dit na bon, c'est quoi tout ça ndini parce que là, nous avons vraiment besoin bon. Le lobby qui osa na ngo, maman s'il te plaît, fais ça na bon. Administration moi ça au les canabité maman au les cas dans les catémés là obtenu le numéro en compte pour la deuxième fois comme ça là vraiment et comment il lobby n'a même la réponse par respect maman Charlotte dans ça la montée parce que n'a même la réponse au temps d'abord insister après direct dans la bible n'a la réponse maman Charlotte voice. En tout cas, trop bon, trop couillon, ya Olga, parce que na minute ba oti côté ba ofingo ba linga ba salonde ba sala Myriam. Voice wana il faut bimeza parmi ba preuve. Parce que Myriam oui tu dois vendre après ça ba on réponse te nda ayo mona. Ba mekayo yo siko ko permettre ngo te yo commerçant. Nganga yo to na secret moko to ça na privé ou eloko moko boye après na ici Carine bombanga et ça à côté. Et ça te maman. Nasa clean ndio usomona ngawa clean voice ya mama chacha kweleka nzamba okotela na butu pe moyi parce que nzamba za juste ya na za eloko boko ta mwa sala ke ona loba mabe na ye ona tonga au contraire Magali lo mama kufite azali lelo Magali lo mama pourquoi le bisanga te ba période wana Magali apenga Magali na te kombo na Magali atwa limbisa Magali eza kombo na linga vraiment otanga ba komba batu tenga parce que la linga te na ça makambo na mélanger batu ba okaza de dans une force on comprend mais eza pour éclaircir les choses Magali a bien une adresse na ye. Là il Magali dans sa adresse on peut sur Carine, on peut s'adresser. On peut Magali a bien un chinoise. Magali coûte about 5 jours. Magali on sait que ça va passer là tout ça direct la Carine et ça. Na organa loba na direct Carine présente. Na loba que na za chinoise mais Carine c'est ma sœur, sa petite sœur là. Na on dit jamais qu'on sa chinoise. Parce que qu'on sa chinoise, ndé ba tu foutre la rebanda. Il fallait que na pe organa foutre la rebanda. Ninga Olga ka 10 centimes nanga Olga natika ko jamais combien de fois ya non asa problème ndako asa arrêta mu colonie na ona bi 10 centimes soir parce na ye baka na ka zo baté ma belle na eza te que pour asa gentil maman na za intelligente et puis na za sage na mona na déjà te que na ba linga ko aider na ba déjà que sur la côté na groupe na ba oyo parce que la ba cotisation un jour ba ko finir la ngo lisusu on comprend et comme asusu aba futi le bandako bon oyebi loko soki bazofinga yo na eloko oyo oyebi oyebi ke mfano Pasi babele oyebi oyoka lisusu pate parce que imagine ke yo oyedaki butu après moto yango bakofingela yo na yango lisusu oyebi pasa koyoka
Menga oga conscience ça tranquille naza na kimi azo lia semuli nanga ya lobi kuna ke akokaka makambo te nde azo finga ebo akola te wana oga kala. C'est normal. Ya Olga tinga na lu voice ya Olga fotinda voice wana parce que bango ba okeno tina suka. Siko loka $1000 wana ezonga te, il faut mokile comprendre que ponga na osala nanga na koloba bazo nsambongo. Mama wana a suivre nazozela ye nazozela yaya yaya omoni moto alakisanga YouTube eza ye M0K0NZI alakisanga parce que nga aza na facilité ya okapite makambo nzambe asalanga ngulu wana donc so osala makambo na miso nanga attention parce que akapitaka mbala moko ye alakisanga ke YouTube ekendaka bongo te mama koya te na bandi koloba makambo nyonso te donc okendango malembe biso eto obomi matière. Première tour na bimi so baba singanga en photo Mama Charlotte ndazana maman avec beaucoup de respect nga ko sangisa Mama Charlotte makabote mais na yoka Pasi yaya na mona Mama Charlotte 5 ou 6 fois na vie na tika ko mona Mama Charlotte na singlete photo oyo bango balakisa na internet Mama Charlotte alaka single pembe nga Olga bambala nyonso na mona Mama Charlotte na kuta ika ba robe na biso oui ba robe na biso maputa toza na ndako na tika jamais komona ya single so photo wana nga Olga na okangela ngo wapi et puis ekobanda nanu ndenge na belle éducation ba parents na ba pesanga et banda ndenge na ke photo mama lokola Mama Charlotte mama mukolo non c'est pas ça maman aza aussi servante de Dieu on me la ça na réserve côté na parce que ngati encore va manquer Mama Charlotte et banda ndenge ya na ke ko poster na ke ko tida na ke ko pesa photo ya Mama Charlotte na internet ko ba finga Mama Charlotte et banda ndenge et puis na otina na moment ok tozali na biso bien et tout boy Kindoki te bon ça c'était ça et puis toki sur makambo ya alobi nazo répondre papa makambo ya lobaki abike aya ko la kombo ya mokonzi yaya nzamba sa malamu mutali boso sala la pibi ya KABEL0 na poto awa eza la marraine de la SAP et nazo tinila yo émission to sala la marraine wana Carine en Afrique. On comprend. Tout ça, l'émission, bien liboso. Au la marée d'Aloba, Olga Mokonzi KABEL0, nous autres tout de suite. Olga Mokonzi KABEL0, la marraine de la SAT, on a payé Bambote, on a l'ingami. On comprend. La marraine, tout ça, la pib. Yaya. Tant Carine, tant comment il fallait remplacer Carine, c'est la marraine, c'est un problème. C'est normal, comme on a pu dire Moutoboye, c'est normal. Le mari a un problème. Mais pourquoi il y a les lots aïe, c'est comme un problème. Problème est simple comme bonjour, on va se tenir à la base, problème est bon. Et là, on a des problèmes. Quand on a un qui était, la ouverture, il y a un salon, la boutique, et pourquoi on appelle si ma combo la batterie qui est appelée commodité? C'est ça le problème. Parce qu'il y a des abattoirs les qualités. Vous comprenez? Alingaté. Les abattoirs, c'est les colonités. Il y a des abattoirs tombeaux là, il y a des changer le coin ensemble. Yes! Tu comprends? Na Olga, na bolo, na tiki na makamuna. Dans le niveau la komaka, clip on a mis un bon et belé bongo. Maman, niveau la komaka. Bon, mon ara qui n'a l'ingé qui sous makamuna na makamuna. N'a qu'on mélange na ndenga musala. Na ndenga musala. Na l'ingé qui qu'on mélange comme on a yé nani na raté pourquoi? Parce que na lemba qui koyo ka toujours que a dembela kana succès na yé. A dembela comme maman na lemba qui c'était trop. C'était de trop. Alors qu'est-ce que je me suis dit? Ok, dans ce cas, avant la salle, je me suis dit ok. Le quoi est abonné? Il faut la balade qu'on a, comme on a eu à Makamunanga. Donc, on a pas les choses qui a quatre pibes, on dit qu'à Facebook, ça va rappel, non? Ma souvenir. Ma souvenir, il y a qu'à. Sur Facebook, il y a un souvenir, il y a Makamuna, d'abord, vous comprenez? Dans un clip, on a dit c'est la bon. Parce que clip, on a des clips nanga. Zembo, les zembo nanga. Parce que ça, bon, on appelle ça. Vous comprenez? Et ça, c'est que les a yé, les a yanda.
Et ça, le corps là, la louki, exemple bête. D'accord, Luka, Moutoumou, Fabrikas, par exemple. D'accord, Luka, n'importe quel musicien. Et là, si tu fais aussi problème à musicien, il faut les enseignants. Tout est foutu là, vous comprenez. Mais, na moi, sagesse, ma chérie, na sani, na tika na clip wana, na longo lango, nde esala ke na Luka Bercy mwana. Vous comprenez? Na Luka Bercy mwana na futa, yo mo est-ce que ndimi mutu Luka Bercy, akose na 10 euros, akose na 100 euros, ndimo. Poisa na nzembo, ndimi, la sa dépense qui. Na ndimaka, na dépenser pour la première fois. Vous comprenez? Pour la deuxième fois. Namona mbongo eza suka te mutu mtasala mbongo to maladi connaître makelele na boye ko continuer ba pib ya makelele parce que ba des gens que sur la médica ko tsanze bwana ba chinois ba ya ko finga na ba commentaire alors la supporter te pour na mutu pour ko éviter ba problème qu'est-ce que j'ai fait na lokola na nzembo wana na kena Luka Bercy oya kondima Bercy na animation te et la seule mutu ne sala bien te mutu lokola Bercy na animation parce que là eza générique dans la pose comme ça au bête la rumba te parce que rumba na Luka héritier vous comprenez na Luka faire gola pour na sala mbongo na maman na Luka faire taka mbongo à faire na Luka faire ça na mayosko olingai na générique parce que ça tina ya rumba ka okina wapi générique parce que mutu ça là il faut un commerce on dit marketing ouais faut générique ça la cadre ya marketing ouais et puis c'est ça que hier muta yelanga idée que oka salisa bona ça même na ba message jour on a ordre la benga ye que non ça la ranze bobo on comprend pas préfet ça ma chérie na ça si nzembo pa ya nani ya Bercy na comment tu na nzembo ya Bercy ayaki na message ya monene alobaki que moi je rose attendre okolaka bilamba ta 1000 euros mais ce KABEL eza mabe ce poste eza mabe c'est 0 on comprend parce que nga ateka cosmétique ateka mafuta na teka aussi KABEL message ezaki passé lokola baza baburi suka nga baye koloba nini nzembo na ye nzembo Carine eleki ya Bercy est nzembo Carine ko comparer na nzembo Bercy jamais et ça déjà liboma omoni et ça liboma parce que Bercy as un chanteur mais Carine as un chanteuse pour comparer tous les deux nzembo wana faut à liboma na leka na émission par Frank Stemai a tonanga a posé la question wana pour la roboma moto na moi sagesse on samba pesanga sara to la yoka réponse na landa réponse na par Frank Stemai na loba boy na loba eza impossible na comparer le banzembo parce que nzembo Carine sala eza nzembo nanga nzembo o Bercy kasali yanga nga pona na tous les deux nzembo eza pareil parce que nous suni ba eza yanga on comprend parce que on wana kuda ayemleka odia KABEL musu pe ayemleka odia KABEL pourquoi que comparer banzembo wala zaki réponse na na émission par Frank Stemai aujourd'hui la question maman question asuka eza boye clip asuka kasi oyo euti obima KABEL wana alataki yo mpe ka moto opesaki ye natali clip wana tendeko na ngalo na ko loba makambo na yibite natalaki apparemment oza victime peut-être ya ndenge ba insulte ezobima na réseaux sociaux ke azolata ba perika mabe poso mabe peut-être na bakanda wana nda azozongisela yo mpo yo à l'époque perike mpenza soki ebime ya na temps fo tomona yango na mutu na ye boye peut-être yango oza victime nango te ma chérie déjà omoni Carine lelo soki koloba mabe ya baperiki nanga na oloba vraiment ke yango moni nazobenge karashika vraiment ça otala filme ya karashika mboli na bobengaka ye soki nano vrai komona eza karashika azala na molimo ya domination tu comprends donc ye so aye esika alinga kodomine mibali kodomine batu et tout donc ye alinga koapparaître c'est ça que mwana wana mwana mwasi aza karashika nazoyebisa yo aza vraiment vrai karashika ye toka un jour aoloba mabe na nga même nzambe na likolo yaya ozali pamboli te mpo na ye je te jure naza eloko so aloba te nga eloko naloba eloko moko ntina okufaka na nga otika oloba mabe na ye te
et on continue pe bongo sara o kasate ne afingi mobile na ndenga pe oda na wa ofinga ye non na ça tawana te ba éducation et cresceni on comprend nga oda na rata éducation de base te na rata éducation ya classe te et na rata pe éducation ya électricité tous les trois différentes éducations là oda na ça donc l'éducation na joie tous les trois éducations permettre ngata un journal ofinga ye non ça va monter maman. Ya Olga. Rendez-vous justice. Mais dans la tante que tu as dit ce ne soit pas la porte, alors qu'il y a un mukanda. De la cible ne soit pas la porte. Moi, le premier tour, la yoga mawa, parce que moi qui m'y a un mukanda et comme un boy. C'est ça du mukanda. Yes, ça du mukanda. Faut ok kaka. Le roi du mukanda boy, biso ne soit pas la porte. Le roi te soit pas la porte. Bino nyo sape bozaba na bela. Donc bozaza na ba mikanda boke aussi la na kaka. Ya na okokate. Wanta onyo sur la vente na yo na téléphone. Exactement, na ko sa ba teinture na nga, na ko répondre ba ça business na yo c'est ça. Objectif ya libosa moi si wana karashika. Aza a besoin distraction. Melanga libala et puis aza a besoin abomelanga mosala. Na tout quelle sara na émission na yo tellement au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus to pas me limo ya bakarashika. Yes, oya kufelanga Olga. Oya tangisa makila pona nga Olga. Yes, wana. Loba kenga Olga. Na landare na ndenga bosolo te. Loba kenga Olga. Na sana yi mabe ata jour moko. Loba kenga Olga. Na tikala na nyongo na ye quelconque. Mais soki eza bongo te. Nazo tia nzambe liboso. Loba ke ye mutapesa nga fond ya départ. Loba ke na Olga. Carine kabela ngata 50 centimes. Ata 50 centimes ke ma Olga. Soit. Lobo, mais ce qui est au contraire, ce qui est que yende mutagna oloba mabenanga, que yende nakabela, que yebo, nzambe asa justice na ye, saka na kati bongo. Na osenga justice ya nzambe. Malga. Akutanga na nyonso, akutanga te o, mwasi moko mo mitelenga no, pauvre femme te. Vidéo eza première fois Carine kota na ndako nanga. Sarah, boke talango vidéo eza. Ba yena tigre limsa ko tsu komo na ye nga nga ba ko ba temena za shwate il faut expliquer le kambo de ça si pour la première fois ko ta ndako nanga tala image Sarah tele ko tala vidéo wana tele ko ta senda ko na le Sarah mabe tele ko tala ngo so belle no qualité za na ndako yo ta pesa wango vraiment voiture oh nanda boke zo na voiture jipi wana yo ta femela tant que tu pour la première fois dans la jipi n'importe na batongo o bazondimela de so alobi boye basenzi na ye bazoba ne bandimi akoya boye bandimi likamba barobe ya parce que na nga na bosa très important likamba barobe mama na utaka Abidjan parce que na plus de 23 ans il y a expérience en commerce ça va nga comme commissaire nga eza siko kutu nde na koyi pour la covid na koyi te mais moi nini pour la covid. On comprend? Tant que na kola na Angola o epesa na bato ba ibi commerce ti na isuwa ba ngona vi. E bon na commerce za na makila. E so andeni. Ya. Na uta Abidjan na ina ba robe. Na sasi ba robe et tout. Puis wana eza epai na ye. Na chaîne na ye. To za la papa JC. To quelque ça bibi ya ba robe, ma belle. Oh. 2 jours après message. Oh, Olga, chinoise, le binga peut faire la hauteur à baroque. Il a problème, Carine. Et ça, le problème, au contraire, il faut faire quelque chose. On a un Congo, maman. On n'a pas vu que ça va rendre tout le temps. C'est mais on a quelque chose. Ton vandi, aïe, la baroque. Nata barobe bo na tune Carine barobe osombe en wat ok ba pas bandi boawa na mama barobe on a zoteka eza barobe ya maputa eza barobe teke ya bandi barobe bandi na pesa conseil moko so ça pour ça na commerce luka qualité pourquoi parce que on a poto mutu ko manquer au respect ata po na 5 €. Carine na karashika ça pour une fois na vie a relevé la biso vérité pour une fois na vie na osengi ka bongo ata kuta message kokosa mais aya ata na vérité ya mbala moko total 10 robes non la robe moko ça la calcul robe moko 25 € maman total ça kini 150 €.
tovandi ayo otindi na message po ikana ke tikle 4 robes tikala kina 150 ne soka contretemps parce que ba obongisa voyage na mwana to Kindoki na pourquoi ça par exemple on voyage lobby na pourquoi benga ça pour sambongo ça eloka oliate eloko ngai bise Carine ina congélateur na osanga biloko oliate mbongo yango ka futa ça pe butu bon ça tenga ça pour sambongo ngai fana ya boy ngai bise Carine ça problème te mbongo ça mbongo na yo yo so moni moi ete ya ka loka ata ba taxi au noir ezara comme ça ya oya otikela mbongo ngabida ça ata otikelo mbongo te. On comprend. Nous avons fait la tante. Wana déjà azana ni ngona mi lero. Wana déjà ti wana atati ba KABEL na tika na ndako na yi. Adefanga sac. Ta sara makamso za mwa kama olobati. Ba KABEL ti ba fese. Za ba KABEL tekelo, ba KABEL ya miku sete, ba KABEL ya milai. Etika kuna 4 perruques. 4. Tovandi. Lobby na ngona keboye to koma ki retard ya lobby ke na yibaki même pas ke bazwaka visa pour na okineki o za Kindoki tenzam ngam na travailler na kin na za tout le temps na kin so na yibaki ke bazwaka visa nzambe muto o la naki pour la première fois la kin c'était ma fille parce que année passée moi na liboso ko saki 20 ans loko la yibiki Afrique ngame mabana na Afrique te o yibika ndezaka ndela yibaki mo akoli boye ngame maya ke komwa si réellement ils ont dit que la botte à Angola ce qui est que la botte à Angola n'a même d'abord Angola mais rien à poser à mon pays place la botte à Mela on comprend place papa d'ailleurs à botte à Mela le comme une balle de botte à Mela qui n'est la même moi pour la première fois pour la moindre ça manque d'information na point wana pour y aller au lobake ngai ndemutu na gambo quartier Carine il est à botte à Lubumbashi ngala botte à Mina ki botte à wapi na Lubumbashi so ngana ko mama shanta lo bango na ba direct mama shanta lo ba lo ko bomba te mama shanta lo bango so ngana ye na ni mbokati ya to lo banana yende mouta na poto ya kana 3 ans na poto nga olga plus de 20 ans na poto ngana ye na ni mbokati kinduba o azo linga la tisana wana kinduba azo linga la tsanga mama nga depuis na botama na yebi ne basa kinduba te ya tina okufa Sarah oza congolaise oza africaine mama oyebi na biso ba africain soko tout la commerce et que otambola mabe makambo esimbaka te moi eza yango te koke koluka badoki de gauche à droite on comprend soki par exemple okomotambola denzela yo mwasi ya libala mobimba osala commerce mais kindumba ozosalisana kindumba makambo emarchaka te yaya on comprend wana ezala yango tika osala badini eza bongo ekotika eza nature eza bongo mama soki na oza soki nazalaki ndumba soki na baomélange makambo na ya buzoba ko makambo na kosimba te ata moke te oyo kaka batrouble ndenge bazala kote bana kote ndaku etu soki akoza sincère Carine combien de fois yebisanga oka yango libaku obeta libaku wapi mobali oyo ozwila ye wapi lelo azoya kofinga mobali na nga saka tola mobali na nga nalingelaka ye bongo omoni aza nalinga ye nalela ye nalofa ye namuraka ye okomprendre ti nalingelaka ye bongo mpo ntango alingaka nga nazalaka aveugle te mabele nazalaka na 2000 soka bamisu mibale nazala yango nazala nango ti lelo je l'aime comme ça ata baye bafingi basali nini bazokisi nini nga oyo naza femme insensé te loba nango yo moko naza femme insensé te naya koboma libala mpo na bango bavrai bainsensé ocomprendre bango nde mutu baza bavrai bainsensé barata éducation de base éducation ya classe na éducation ya église ocomprendre naya koboma nanga libala te mama ata baye baseki ata basali nini bazonekisa ta pamba 22 ans de mariage mpona makambo nyonso aosala mama sasa omona to amona te mosali na nzambe. C'est ça le problème. 22 ans de mariage. Maman a fait comme maman a pris un simple moutou. On te coupe un nickel à les réseaux sociaux. Yon dit non vraiment. Jamais. Que dans la vente du câble pour la fille de la mobile, mais la robe de Malibala là. Jamais. Afin de Satan Pamba. Maman a fait
baninda wana bazolekisa ta pamba ata bafingi mobali nanga ata na lela ye kuta au contraire plus bazofinga ye plus nga azolove ye lisusu Jesus plus nazobakisa susu bolingo Jesus bazopuse nga nalinga ye lisusu koleka lisusu Yesu azolekisa ta pamba mobali nanga afutilaka nga ndako mama apesanga valeur na miso ya bato atikaka niongo te ya famille nga ezala libala teke yaya kaka tofanda te nga babalaka na église na famille babalinga lisusu na commune yaya nga sikoyo kaka nde naza boye na qualité sara oyebi yo aza commerçante oyebi okozala na mbongo mais soza mobali te c'est zéro oza pamba yaya c'est zéro yaya na bana 4 ans naza na bango naza na bana misato mobima basi lelo nakoma libala nakisaka mobali mosusu mibala bakolalelaka bana okwa ya moninga aza zoba lokola ye donc naza libala nanga ndemo eza bapesanga asalanga grâce asalanga ngolu apesanga mobali okomprenaka nga mobali osungaka nga lelo nakokoma libala nanga mpona ye ozondimanga vraimen sara ata na nenga ndoto na ndimi te nayebisi ye Carine nayebisa ye Carine nde kosalaka kofingelanga mobali te finga nonga olga ya pas de problème po internet etambolaka bongo mais mobali nanga te ayebi yango très bien parce que nga apesaka mobali nanga restant makasi mama sara nalingaka te okomonaki na fondaki kanga okontra ane passé naye kosenga bango pardon pourquoi bango moko ye moko afingaka mobali nanga te mais lokola asimbi kaka mobali nanga gero ekozala molai oyo akofinga nga etali ye oyo akolobaki na bikitisi na niveau na ye etali ye nakotika te parce nakisaka makambo oyo ngai nayebi te yaya jamais nazala toujours kaka natie na se kotia na se ti wape mama naka moninga nde nini yaya sara te nalembi Vraiment na oboya olga tosuki na biso awa siko ngai na ngi nasala démarche ya korécupérer 1000 euros opesi nga autorisation 1000 euros nakataki lisolo yango 1000 euros merci pour onakataki yango ngai nalinga sukisa leloko na katikati te 1000 euros wana ntango mama Charlotte alekaka na émission andimaki baza ndingo na 1000 euros c'était comme ça que Bidala Taylor aleka na émission nde ayaka koseka bango amida loba boye mama Charlotte Carine biso tofingi mwasi ya bato nyonso internet bakoma kofinga ngai asaka oyika nde azosala makambo barobe asalaka mpe kala la même chose atikaka bachinoise balobaki ngai azalaka na niongo na ye ya clip ya mbongo ya clip yango moni lelo atuni ye mbongo ya clip otia wapi parce que atindaka na fois passé moni ane pasa babafinganga atindaka bachinoise balobaki ngai nde nazalaka na niongo na ye ya mbongo ya clip mida sikoyo ayeke yo en vérité yo oyebika bino bayoutubers nde bosalaka matière mama bato nyonso komaki oza kabelo yako ozomisa mbongo bata Carine yo sasaka bapibi ofutaka te sara naloba mpe ya nzambe esunganga na garda silence taka bazofingola eloko oyebi te epo oyebi ke moto bato yango basala niongo na yo mama nakanga monoko balingaka moto ndenge nini na baosala bongo parce que na baolinga mwana mwasi wana ndenge ya solo je te jure karashika mpenza na baolinga ye engala baokroire que jour akochange yango moi mele na baémission na baokotela ye tala émission aleka pa keni mpiana pa enisha okoko pa frank semai na kini soko landi nakotela mwana karashika na ndenge moko pourquoi parce que nga na baokroire toujours ke akochange mais lelo naye kokopani ke aza karashika donc il faut délivrance po achange bamile soki baye koyoka ngo parce que eza mpe foti ya bamida te nga natika koréagir te natika koloba te soki bana bato balinga bayeba ndeni ke makambo azona beza lokuta mama ocomprendre yango moni mpe wana olobi te yambala fongola monoko mpo sino bato bakoloba soki eza makambo asala azoloba ozolanda mama
Bino ça va ko mena ko ça l'émission abeleli mama Charlotte bino nzoka bino nembo za nywa Olga Kabelo ne bondimi bo baxinga Olga bino no so na émission to fika finga ye nzoka bino nembo ata kutu Motema be ngo ebi milale asa mama Charlotte ka yoka sikoyo ka landa ka émission mama Charlotte la na émission nyoso ka landa ka émission wana nde mama Charlotte et puis ça te ke ye mutabenganga te tovanda na bite na benga mama Charlotte tayo benga inga boko na yebise mama mbongo na tinelo abisina mama mbongo na déjà et tout tina muto ngabite mama ngadi shala banda kwa na onyaka lisute timu kwele mukile okufa na otina muto c'est comme ça mobile na ngomta kenda mama Charlotte apesa 700 € na enveloppe acha enveloppe 700 donc 3 tikali 700 € wana qui est témoin et ça que on a joie on a tia on a poche na ngai o continue na sac na te na sagesse on za mapesa na na jo 700 wana tia on a coffre à voiture na nga 700 wana ba on vanda wana donc frère o ya ko ça na nini clip cameraman na jo quand ndenge za na enveloppe fana futa 1000 € na jo 700 € wana na pesa cameraman na tina osala yango te ke ona kota ona saki na nga ona poche na nga te eza te ke ona zokanga bango bandoki te nga kanga bato bandoki te mama me nga moko kaka ya Gaston nga makanisi na nge se koti na mbongo 300 eza wapi voilà 300 € wana ti lelo 10 jours passé ke nga azosenga yango lelo nazosenga 300 sikoyo eza récent 10 jours passé mama Charlotte nazokotika koma mama Charlotte pour dans la choix je suis parce qu'il faut expliquer les Camerounais ça mama Charlotte abenginga ye moko mama Charlotte abenginga mama Charlotte abanga ensemble so abanga ensemble aloba so nga azoko sile maka et puis mama Charlotte abeki nga azoko sile maka muti mama Charlotte abenga ayebisa mama Olga est-ce que moi ça aussi na ni moko nga mama mais yo ni moko nkasi na tindara tu pas ça na tindara mbongo na tindara na compte moni so talika so beti me Olga e robima o tena so mona ngo so senga bi pas de problème après ayebisa mama na so tindara ni moko na tindara sa ya ko mbongo tindara sa ya nga mama bon il y a 100 € bon il y a 300 €. Maman Charlotte il dit maman Olga na tela déjà 200 € na contrat maman na mona 200 € na ti a toi nga pela 200 € na mona ti ce que moi ça tinda na presse la na bien ce que moi ça on se trouve comme ça 10 jours passés ça va kalaté il y a 10 jours na bi ce que moi ça tinda na presse mama atina presse que timelo na kota na banque bancaire nanga tema bato batina ngaba mbongo ebele mama na to na lebi na mona ina ngati na lebi na tiki na omoni na ni mo compte on peut na tinda na payer parce que avant ni mo compte na tiki ni mo compte combien de fois tant on a pensé que bango na tinda ni mo compte 3 fois mon pimba ça continue on tinda na mona ki non on combien ka musu on tinda na susute donc c'était ça. Ok. Il a dit que on a tout dans la vie qui passe on a 300 €. Seul maman Charlotte elle a attiré 200 € à la s'appelle. Te maman Charlotte ko pesa nga 300 €. Ngala lingika yo ondima ke na sala procédure ba pia biso 300 € wana biso tozwa. Pombongo yo kende pea tike. Soki ba pesa 300 € wana la KABEL0 bongo. Merci nazo senga ngo. En tout cas ba chinois loka bazaka na mbongo ba pesa 300. Ba pesa. Bapesa yo oza so na tina mbongo wana te merci na tina mbongo wana te bapesa yo mama KABEL0 pa motema nanga mobimba merci ananga merci aya merci beaucoup na ozoto mingi te énerdité koki énerdité eza quoi pala pasi ya motema na sama kamona pasi ya motema na nyako bemele bongo te na nyako kende na silence mais lokola toucher mobile nanga to kende na te wana esimba suste quand on touche à l'homme on te touche directement na ya senge ba preuve ya makaba ko sa rendre la compte pour une fois la vie amena kozamaye ameka kabem omoni ameka kozamaye et puis conseil gratuit pour na terminer aluka cours du soir asala omoni muto ko za pe oza obotama oza pe mayele mingi te mais na poto awa ça ba sabi so grâce ba cours za na ko fini aluka cours du soir parce que omoni ya ba
ça sage. Oui, sagesse, c'est ça bien. Mais intelligente, ça compte aussi. Ça compte. Parce que ça intelligente. Après, on va vidéo à tout ça, la vanité. C'est ça. Ça qui est intelligente. Après, on va macabo à boisson de banane. Tu peux dire qu'on gaz à la presse. Ouais. Comment dit? Il fait tailler sans presse. Non. Non, il n'est pas presse de Konanga. On comprend? Il y a bien. Tu vois, ça manque des manques qui a intelligence. Alors qu'à côté, on récupère dans ma cours du soir. On comprend? C'est important dans la vie. Et c'est tout qui a commis la star. Et c'est important à Lucas Salaba cours du soir à la moins intelligente. Peut-être d'avenir et qui ça y est, et éviter à recevoir la rabat live à la cour. Il y a des gens qui battent nous, ça va monter gang qui a filmé. Gang qui a filmé, battent nous, ça va rebattre. Aïe, aïe, aïe. Vous ça. Nati mo kile kokufa Carine ko liesa ngate sara. Mina na liesa eloko wana. Eloko na tika la timo kile kokufa e ko changer pour une fois ba changer ngoti yaya. Nati na kokufa o tia ka mutu na cercueil. Carine o tika ko liesa na kita 50 centimes. A ko tika ko liesa ba ma ate. Na suki wana yaya. Merci Yaya, bonne journée. Business et l'amour. Merci. Merci Yaya. Matière, so matière. Nazui ya nanga nazui. Nazui na mbongo likolo, merci. Voilà, merci. Bandeko Balandi Nakanisi, Boutou Luanda, c'est plus Olandinde batikelinga mbongo $300. Mais Sarah, 300. Toi, Kabola, combien? Ça 50, ça 50. Ça 50, ça 50. Les Chinois, tous à la Makassi, hein, courage. On veut vous sentir, hein. Émission, Ndé Ezo, les gars, en direct, kaka. Bozui 300 wana botie kaka ndenge bacha. Na ndenge direct kaka. Eza ko teke non pesa identité botie kaka ndenge. Ndeto so kande émission so kende botie kaka. Bozui ka 300 wana botie la soka 300 onde botiaka botie la biso. Tozwa na biso kaka. Ouais, otia 20 okomi chinois. 20 okomi chinois. Otie okomi chinois so ekoki ka 300 ali. Tosilani na biso. Voilà, chacun pense à sa mais pourquoi Koluka Kobimisa maman oyo énergie boy Carine za peine lote. Ah non. Et oui na kamwe. Non, ça c'est. Ndeko mwasi. OK na suka. Na oyebi ke elekelinga makambu Olga Lobby makamba bambonga ba garantie makamba kolia. Oh Seigneur. Mais pourquoi couper ça ka impression mon boy et tous ces gens oyo bantura kande konanga moi c'est pour insulter les gens. Est-ce que bon ya reine ya ben censé yenda former ben censé sur internet. Et puis si ko ben censé wana tadi balinga kete ben censé wana sotali bien sotali batutu bana ba fan no ka moko ba koma ba journaliste ya ba fan na ben censé. Ça fait trop mal, hein, sérieux. Bango ba ko finga batu po ba kotele te po batala bango ba kotisa ndela. Ya envoie misara bato ba pembene ye moko insensé numéro 00 et loko ezate na moshi. Parce que déjà na loko pe na bandaki ko raisonner maman Olga Kabelo a outi lo bakeno aza karashika, c'est-à-dire elle ayaka po a envoûter batu na maloba na présence na ye azo envoûter mibali na basi. Mais ça fait mal, hein. Au monde ni to landisa deuxième audio to chaba ma voix sa maman cherche. Ba voix sa maman, je pense que base lango na deuxième partie ya émission oyo. Moi je m'aimerais pas to cha ba voix sa maman sikoyo. Pour na respect à maman to me ko garder to luka moi to kota en contact na bato yo esengeli pour to ebani to koki ko sala. Vraiment nzambe azala na bino na ebité soza na liloba suka sinon to kabona. Liloba suka ezate copyright kaka. Copyright. Voilà, c'est comme ça que je disais tantôt. Sincèrement, moi personnellement, et ça n'a pas. Émission oh na kanti lelo to lexeli bino maman Olga Kabelo. Lobito kozonga awa pour nos sala analyse à chaque partie. Mais je demanderai aux Chinois, il y a côté soit de prière, soit de retraite pour na Italie ndeko na biso. J'ai l'impression que la majorité de personnes oyo ba poussa na kapembe ni ndeko na ka ndenge mama Sara utaki oloba awa. Ba yaka koluka ba intérêt na ba bénéfice na bango. Mais ba lingaka ndeko na biso Carine Mokonzité. Mama Olga Kabelo o alesa ki alatisa ki a comité na niveau ya kobenge karashika donc asuki. Makambo pe etali mbongo. S'il faut organiser Babé en une cagnotte. Cagnotte. Les Chinois
Bino baye bozwaka les devants pour insulter. Il est temps. Bon, ça que ça t'a $1, $1 ou $2 pendant que Luka Kolongola Sony. C'est comme ça que j'ai l'habitude à Oloba. Soyons indépendants. Dépendre de gens à tout moment. Mais ne commence à faire la prière. Oui, vraiment ça demande la prière. Là, quand maman n'est pas frère, maman n'est pas affrêtée. Et ça c'est vraiment faux. Maman n'est pas affrêtée. Donc, on est tout bas mériter la prière, intervention. Mais la prière, moi, tu vas c'est la femme insensée, non, ouais. Donc, la prière, on a pris Boutou, il y a mon panga, il y a routine de ma moto. Non, mais parce que moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ah, mythomane en fait. C'est une mythomane. Qu'est-ce qui fait tout ça? Deuxième partie, Bozongolo. Et puis, analyse, voice auto salité, les Kimoulaï. Il y a un gros lobby, tout ça, un lobby. Lobby de Bogozoa. Analyse, il y a phrase par phrase, mot par mot. Une façon. Tout le monde a nous, tout s'il s'en a les camo. Ni yango esi la kate. Miami se komi mo mesano. Yango na zuye kateli. Yakoluka elongi na yo. C'est-à-dire tout ça. Voilà, bon délire. Tokaboni ya ya. Tokaboni lobi koleka lelo. Merci Bandeko Balandi. Merci.